Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout, vous qui suivez cette grande émission que vous aimez beaucoup, la Réalité chrétienne avec Yves Ipan. Bonjour. Donc, merci à toi, Rescan Lissiba pour cameraman, ainsi que notre cordon qui est Serge Pena, et sans oublier les boss américains Raf Ngindou et Bossa Bosson. Là, je tiens à vous signaler que nous sommes déjà avec Maître Avatar, Manzolo Jean-Pierre et Bouibi. Comment ça se passe avec lui? Merci Naba de retour pour sa confiance. Le Roland de Gonabiso, John Lubila, Baixi et Belé. En tout cas, Tokende directement plutôt, j'allais dire, et pas il y a Maître Jean-Pierre pour que tu ça Mbote Boni. Santé Dagion? Oui, merci pour l'invitation. Merci aussi Nabalon de Nyonso. Voilà, Bandobata Somiba Santé Nayo, santé ça va? Oui, santé ça très bien. Voilà, avant tout, on a tous au moins question moko pertinente pour na bassin Nzambe, na ba Nzambe Nyonso, et chaque fois bazara déranger ceux qui chrétiens, pasteurs, prophète récupérer comme musique profane et aussi récupérer la bière question wana bandeko belo ba kinga ba tunenga na bana banano nango pour que et ça bien na ba chrétien surtout ba la biso. Oui, premièrement concernant la musique c'est ngé na kindi na définition nango normal. Musique par définition ezali l'art et à combiner son d'une manière agréable na litoi. Puis alors il y a les alliés mélange, il y a ba rythme na ba silence. Ba rythme na ba silence. Puis alors ba les fois ici on a 4 à 7 notes musicaux. Alors na musique d'autosa na 7 notes musicaux. 7 notes wana wana kaka ba musicien yo ba mibengaka chrétien basela yango. Cette note wana yangwana ba musique classique basela yango oyo alors ba betaka ba nini wana donc ba musique classique basela yango yangwana alors ba musique chrétien basela yango même guitare yangwana ba musicien ya mukili basela yango yangwana ba musicien guillemets ya Nzambe basela yango. Alors il y a les alors on a battu mais sous bazali ko beta musique ya mokili parce que musique tout ezali ya mokili donc batu bango moko motalora de bali kaboli jara musique yo ya Nzambo yo ya Nzambe te ce qui est vrai ezali nini ezali alors na ba chanson sociale moto comme Luambo yembi que non ceux qui au continent ndako batu beta rapport ceux qui au continent ndako batu kolongola sapato te alors quoi les matza alors mali colonna mais ça te ceux qui choisissent nous toboka wana zali conseil azali quoi les peut sabato à travers musique nae ye moko moto koki quoi les ala satanique ou pas mais ndé eloko ezali important ezali nini message nenyo azali ko véhiculer. Supposons alors musicien moko yembi parce que azaki dessus na moi c'est parce que musique ezali aussi façon moko moto koki alors quoi les défouler douleur nae tout le monde a alors na bamboka ezala alors na ba famille moto akufi koko moko azali ko yemba zolela mwana nangai ozalaki awa donc alors musique ça fait partie na vie ya moto. Alors les musiques ezali quoi les permettre les motos à défouler ba émotion yo ezalaki
katinae mende alors ya les alors na ba musique ezali pona ba émotion moto ebima ezali aussi alors les na ba émotion no koki obimisi émotion peut-être ya déception mobile décevakio moi ça décevakio comme ba musicien misus ba maka ba JDT Fabregas Ferré alors ba musicien misus ba mba les nini ya les alors quoi dégager phénomène moko peut-être za na ba couple ba luambo bazali ko dégager ba chanson moko conseil social donc moto na moto comme moto nyos azali alors na droit ya koloba moto nyos aussi azali alors na droit alors ya ko exprimer sentiment nae ba frère Atoms ba musicien misusu ba Moïse Mbie azali alors quoi les dégager nenyo yo sentiment nae par rapport à nature, par rapport à créateur, par rapport à Nzambe. Mais des musiciens on a nyos ba fandi wapi na mokili. Mais des ko ba fonction ya ba sentiment ezali différent. Moko azoluna lora azali kwa li bimisa ba sentiment na epo na boye, mususu pona nature, mususu pona Nzambe. Sikoyo wana ezali d'abord na no ba sentiment. Sikoyo pona musique na e booster. Ezali sikoyo na ba misusu a koki a contacter féticheur, soit à contacter mosali ensemble, soit à contacter marabout pona musique na e donc ezwa moi support moko spirituel et mata. Mais alors comme aussi boale quelqu'un leur bozali quoi aller condamner bato yo ba ici primaka comme ba musique ya mokili ki no ba onde alors ba satanique peut-être ya sambela na il pas mettre bata peut-être assemblera na côté à pasteur Sony peut-être assemblera na côté à big prophet peut-être assemblera na mende comme kaka yemba kama kambwa bolingo bino boale qualifié satanique frère wana parce qu'il y a alléluia 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 bino bolobi ke no azali ya Nzambe peut-être pe a visiter na ba nganga moko na mbetenge peut-être a visiter na alors ba marabout moko pe alors ezali ke na ba musique mati yango na alors la Bible dit ne Jésus point mais ndé alors wana no façon no général c'est quoi façon stricte musique et véhicule rappel na kati nango ba esprit. Supposons ce qui ngana za satanique. Alors nalingi alors que na alors les musique oko beta et posséder soit ba toi là-bas. Et ça la musicien chrétienne, so ga visiter satanique. Et dès que ya yembi bon bato bazali skoyo kolanda. Ce qui azali na aura na yora ezali lumière moko est protégée quand nous autres biso ezali forme bouclier ce qui problème ezali au consenti ba suki amtu e télémi c'est-à-dire aura wana refoulam alors ce qui alors aller lancer les flèche au monde aura na esengeli refoulam si quoi alors ce qui bateau yo aura na bango ezali développer alors pendant aussi ba genre alors il y a ba musique ezali recharger kutu beaucoup yebate te parce que rechargement on est à spirituel collé ce que vous allez protéger te wana ndeswe koke nuire yo na conseiller mutakufi akangami akufi esili akei pourquoi alors les na kati ya musique wana ezalaki alors les na ba code ténébreux moko on a ramené net ba star moko ne banda osala ya concert na ba bazala alors les quoi les kufi ça alors na ba code ezali forme ya musique te au chrétien au te mais de vialiser nini esprit yo ba kotisi na kati forme côté na mon pépé parce que derrière son ils en a vibration derrière vibration ils en a ba ondulation derrière ba ondulation ils en a ba esprit alors ba esprit bango bato ba ko ali gérer wana siko soki yo ozali na yo protéger okoki koyoka musique tout ya mokili okoki koyemba pe musique tout ya mokili ça te
fera rien parce que alors toi les alors on a testé ya ko yeba te chantro ya zali nzambe to ya nzambe te mende au moins alors motu esengeli a développer connaissance na yango na ba genre ba émission na sala kana ba publication na Facebook Jean-Pierre Manzolo pour na ba enseignement yango na alors na sala ka pourquoi plus vous allez alors na connaissance na ba pratique aura na yo quoi les ala protéger au kokino koyoka n'importe quelle musique parce que bataleur bazala alors parce que ba musicien yo balobaka chrétienne omoni bango alors basalaka politique moko ya mabe koma bango bazana besoin baninga na bango ba tekate alors pour alors ba tekate ba kolbakino tola bolanda musicien la tesa satanique ba musicien nyoso ya mokili ba satanique tandis que peut-être moko na bango visitaka peut-être ba ndako nganga peut-être ba musicien wana ya oyo alors bazali kwa les traiter satanique peut-être ba sambela na bango peut-être alors cela na ba la moi ça une hypocrite mais des chantre wana kindaka boîte na butuna ba chapeau mais na moi abandi ko adorer tandis que vous le savez et le ko ninyo et détruire ezali l'hypocrisie bale pasteur bale créer ba masumu misusu nzambe yemoko a créer te mbala moko ememi ba na hypocrisie ko hypocrisie et bomaka Saint-Esprit c'est-à-dire tout faka lumière ya Saint-Esprit supposons nini Jésus premier miracle né comme on posait deuxième question bongolisaki mai masanga pourquoi bongolisaki mai secrète pe masanga wana langui saki bato pe drôlement ceux qui vraiment kaka masanga ezalaki lisumu pourquoi alors Jésus azwaki vin comme symbole na ya makila pourquoi alors azwaki ka vin pourquoi azwaki fantante pourquoi azwaki jia nanate soit jia malalate pourquoi esengelaki azwa masanga lisumu ezanini eloko nyonso soki o dépasser limite o komi na extrême e komi lisumu ya wana pola kolobake non keba boa le sala makamu nyonso anexité ezala kolia soki olegisi kolia e komi lisumu soki yo melaka masanga na dio alors na mesure pour na santé aussi et se développer bien wana na moni lisumu te wana alors na félicitaka des fois alors catholique bazara ba hypocrite te bazara ba ko alimila masanga na wana isili mende pasteur komona nene thermos ya café ya tsa whisky tango te ya isoni azameli kuna buzu mone ya zeli oningana azali kolimba te bino kuna bolali olamo kyazaka kuningana kuna amela diamba na kote siko bongo nde siko nde kukuta leur quoi les à la plus pire même alors batu ya mokele yangwana alors na ko finir que non musique ya o ya nzambo yo ya mokele ezalaka te mende eloko ezala différence ezali ba expression ya ba sentiment parce que ngalo thème aussi parce que ba thème o azolo bela makama mokili o azolo bela manza oui alors les balles mais biso nyoso tozali na mokili wane singelo le alors to souligner to alors baseleli nzembo vedi que alors o aller comme Satan non peut-être que kumisa mom tum so yembila peut-être tam so yembila Costa Dieu azo yembila chanteur kabango mais azotanga kombona ni jaza ko adorer mais tandis que musique chrétienne religieuse ezali musique oyo il faut ko adorer ko kumisa ka nkolo donc côté thématique ezana différence na yoka ka batu mais so sa yembi abwaki pasteur na musicien chrétien ayembi abwaki nzambe ya boy wana ezali kaka par rapport à offrande peut-être libanga zwaki kasi ngwana alors quoi pourquoi est-ce que quoi les bimisaka ba musicien nyoso ya mokili bazali ba satanique ya ngwana koto ngalo na ali telemeli donc moto asambelaka kokina koyoka musique nyonso mende alors yemoko siko singeli azala protéger pays spirituellement
wana mpe mende aussi côté moko na spiritualité musique ya tiraka aussi ba ange et ya tiraka aussi si alors ba esprit parce que ceux qui ozali quoi adorer makasi ceux qui ozali concentré koki alors ko tirer grâce pe ya nzambe donc musique nyonso ezali na tina nango donc ezala musique nzambe ezana tina nango na via motu parce que via motu ezali on dirait ndako ezali ngi alors na ba chambre belle via motu ezali on dirait nzota motu liboko ezana rôle nango soki okati liboko okomi infirme c'est-à-dire ce qu'alors bali boyi ba musique ana et c'est alors nini déséquilibre moko social pe et causala c'est un peu ça. Voilà, ça c'est bien. Alors nous avons une idée aussi par rapport à musique dite profane par rapport à batu balinga mabanga batu balinga bayimba bango. L'autre fois tout ça là témoignage moko donc c'était na campagne moko ya ndona biso dakumuda alobaki et sokolingi disque na yo etekama bandozwa bakokota na ndako ya nganga wana ko memanga kena ngo tipa Lucifer a travaillé et batu tout o mabanga ekitanga mana kombo na kati wana batu bakoyimba bango batu wana bazala réclamer na deuxième monde na monde ya Lucifer et tam suso za mutu na bango te ba chance no bako retenir ngo bakangiango étoile no pelali. Est-ce que c'est vrai maman ça le mandingona? C'est faux. C'est faux. Vous pouvez biso? Alors, premièrement, diable pour na takeyo a kozela kaka teke no da ko moda a yemba yo. Premièrement, ngana pesio mbongo pono boakanga, c'est-à-dire spirituellement na li sombi droit nanga déjà ya protection pour ne lo nyoso o ali bimiseli mbongo déjà leur o ali sombi déjà droit ya protection so que zala ki ofele da komoda akendaka dokaki alors ba nganga balobi na ye memela biso liste ya batu nyonso oko bwaka alors wana alors ya les alliés erreur parce que nganga wana ezala sali ndenge nini soki bato wana bali pesa ki mbongo ngona bango na da komoda pona yemba bango e kozala na impact moko na quantité. Alors les mende contrairement ce qui alors c'est posé même qui peut-être mon somme soit il y a poussière il y a ma belé à bateau il fallait dire bango wana ndesko nini mabe koki koya mende kaka alors na combo kaka ya pamba combo ya pamba kaka parce que yembe moto alors je vois pas comment alors nganga wana koki ko aller sala pour na contrôler étoile ya bateau bali pesi wana parce que c'est nina nous koyeba non étoile ils alaka protéger étoile les alaka leur les na code nango pour leur ba décoder yo étoile c'est nina nous batinde leur femme de nuit soit mari de nuit grâce à sexe code ya étoile no eko bima par là alors les bakoki alors aller celle mais que non alors na musique bon non le bande au moto koki alors quoi les joyeux ba chance peut-être ce qui a fixé au misu ce que ça alors na ba surprise satanique na katina ya koki a gibio ba chance voilà c'est bon mais alors kolo bakeno ba bandaki wala ça non je moni batu misusu alors elle ba les Fabri kakaba témoignage kaka peut-être à plaire mais alors na monde ba esprit isaka vraiment bon côté mais tu bige bande ke bele ba yimba bango bazaki na bambongo lelo baza ba to pamba soko le kana li papa o mona ke no ane lo susté parce que mbongo ke no kotsa na place moi mabe peut-être on moni ba idengo pesa la rato mona no tieso yo moni mbongo ici là ka soko ebiko gérard ngo te omoni alors ba musicien soki olandi elengine azali koyemba yo ozaki na 500 francs na poche koki ontikali pe vide ya tiki pe koyemba yo
si malango a continuer yembi au pesi mpe ba sapata a continuer yembi au tira limpe pe alona kilote wana bato ba koyaka parce que alors bazali ko bango parce que alors bazali alors na maîtrise ba sentiment na bangote sentiment kokoki alors wale memo na extrême ba les pasteur mpe alors ba comme ça ba mpe alors ba les pauvres na ba musicien na ba pasteur bazala ka rôle moko musicien azali kwa les beta matolo pasteur mpe azali kwa les beta matolo koki que non boyana ba fond de belé wali pesi ba fond de boyana $1000 $800 $600 50 francs bon nanya wasala na téléphone bluetooth ngalona monango but tala soki o semete okozwa kaka ba appel ya ba mababe semango mona bénédiction dans 2 jours bato bazwi ba téléphone na bango paquet na bakitunga pasteur afungoli yokate pasteur afungoli maison moko atekaka ba téléphone na recharge kango na babloka bana puis alors tout le monde a aussi alors bazali kwa lia bana alors ba les bijoux donc alors les comme dako modazaki musicien ya mokela ke na mwanda ba pasteur pon azwa succès et singeli alors a créé un pays. Tandis que alors étant azali kwa l'écrit donc il y a les na kaka na matolo mais c'est quoi il y a forme à bible et singeli ko aller là ça moi leur forme parce que église ezali entreprise ba les ndimi bazali ba client ba religion ezali ba entreprise religion ya mutu abambi komba nzambe likolo ba sentiment ezali kwa les jouer. Tandis que yokangai vraie religion ya mwana ndi oyo na enseignera eza interne ochaka oya yomoko ya bamninga te kasi ntene kasi alors na kati ya motema na yo te ya biti ya yoka nde vraie religion ya bamninga oh ngapa alors nini nazali kolobela ngana nazali kolobela fondation ngate nazali kolobela sko religion interne. Ndiyo les alors na pas comment que sengeli bato ba tika ko ale kende na ba église na ba loge na ba ndako banganga sengeli alors ale ba le kende rasiko yo na kati ya motema na bango grâce ya voyage interne wana ezali aussi très intéressant pour na moto yeba ko ale pratiquant ya mwana alors ba genre ya ba enseignement na le pesaka mende ko ale critiquer na façon wana wana ezali on dirait nene moto azaki sango soka longwe akwale kosa makambo ezaki pas même na kuvono basango baboma lokuta parce que kaka leur bali bengani c'est comme moto azaki na orchestre na bengani bokende kuna te moto mabe la même chose soki moto moni musique ne ezali kwa les simbate ako créer témoignage parce que monde ezali monde ya ses stratégies à créer témoignage na alors aliki na ba TV tala na zaki mota Satan bon comme aussi Satan peut alors aller kaka alors na ba journal té moto soka de bazaki kota Satan nyozo akoloba parce que la Bible dit mon les peuples périr par manque de connaissance. Si maintenant autant leur boit tirer attention pas na suka Dieu peut partenaire mais tant azaki peut alors na musique amukabane qui peut toujours kolukaba partenaire c'est-à-dire eza nango genre ya technique ya commerce aussi. Voilà milieu mon presque touché à maman de ba toucher ceux qui ba sengi boy maman ko isami. Et puis ceux qui m'ont limo ba bimisa milimo milimo pe so bima ko isara minga ba maman de ba ko mo mi bali penate ni neza ezara ni non question na plateau to yibango moni nga lore na sala kaba de défense ezali na moto mosusu aussi mi kaka boy osambeli danu te yomo même yebi ke non normalement na les tins na anja ko isaye ta bamba ni bibi ezali lo na basi misusa lore njako koya kaka pona passer assemblée la tamulai moko alors ko be longwa ngalo na priete pono
quoi ya telema non te moni siko alors les na ba église de réveil ba jara bongo bazali belé de kaka pasabi alléluia bi bongo kasi démon c'est malango passage l'autre n'est-ce que bimi mais yo oza pasteur so ko zali comment na milimo pourquoi aller tout na yo bimi mais diable pas arrêté dokuta. Donc côté moko ezali aussi alors bas sentiment mais côté moko ezali pe na hypnose au moni na hypnose na koki alors quoi li msala moi ça y moko wasimo do banga nini o ko joka peut-être mutumoka koki alors na li mekesey de oya ya to mekesey voilà zela tika téléphone. Si mango ko to bananga nini ko aller sentir awa na maboko. Au moins na hypnose, premièrement concentration et sur et contact. Yo moni nzota mutezali former na ba énergie. Oh yo to koki alors ko aller commandango grâce à force psy na biso, grâce à cerveau na biso, puis alors na commander cerveau na. Premièrement, zala na yo poser. Tant alors na ko signaler au tia alors ba mabogwe tsango boy omonia eza na mamo ko fandia mini so zali ko aller sentir en côté wa pe ezali mpe na mamo ko fandia alors tango na ko aller même yé na concentration akangi miso c'est-à-dire na créer les concentration parce que alors na niveau cerveau ezaka alors na faille moko wa leur babinga ngo alors na psychologie hypothalamus donc subi conscience alors ça doit aller na ba faille oyo dès que pasteur a fixé omnes abandio loba et lo ça nango réalité mais de equali comme réel na cerveau na yo o ko aller sentir ngo partout koyoka alors aller na ko laisser l'essai moko sentir lo moko na li beaucoup alors quand est-ce qu'on met sous alano nene détendu calmement alors tina 5 ou quoi les détendu très calmement wana tangu nazali koloba nazali ko fixer awa pe fai moko ezalaka tangu na koloba susu na ko baluka na sima 5 oza détendu na li tieyo ema moko awa na li tieyo pe ema moko awa tina 0 oko aller sentir ba courant moko eko bendama 5 oza très concentré ozali no ko respirer calmement 4 3 vous êtes toujours concentré dans la baluki boy ezali pona alors maloba nanga et donc alors il faut la porte moko ezalaka psychologique pour pona faire agir maboko na 3 2 1 0 c'est quoi là concentré tant alors les nali beti gazon boy ezali pona na la musaba sensibilité na ye siko na la musiba sensibilité na ye alors o ko aller sentir maboko no ezali ko bendana comme courant ezali ko bimwa wana katikati ya maboko pe alors na ma kolona yo ezali alors na ba énergie ezali oleka les colono ya droite et kangami na se leti ema oko koka susu ko bujango te maboko koto ezali ko bendana ezali ko bendana ezali ko bendana ezali ko bendana plus ozali concentrer ozali ko aller sentir courant moko ezoleka na kati ya bama boko pone bendana ezo bendana ozali ko aller sentir mango ozali ko aller bendana vraiment makasi ezo bendana makasi e mango ezali ko benda ezo benda sikoyo maboko no ekangami ndenge kangami boye ekangami neti kol ekangami neti ema alors plus oko meka ofungola maboko oko kokate
parce que maboko no ese collé makasi ndenge ese collé alors alena le kangiango na ba vis na kangi kadena ese collé sikoyo o ko meka ko fungola liboko sentir voilà sikoyo fungola miso sikoyo doba na biso nini o ali santaki na kati ya ba maboko c'était le courant. Donc on a courant. Ayebi ngate, ngape na yebi ete, na kutie na plateau. Fanda. C'est quoi alors aller na serveur moto? Ce que alors aller na la question, comment alors aller ba les créer fait wana? O koki aussi alors quoi les créer pe moto, moto akoya. Wana zai nango kibo nzambe te. Ezango kaka connaissance pratique ba koki kolakisa yo. Voilà, tout va dans l'émission. Alors tandis que une vraie délivrance et c'est que nous allons na troisième mai et ça là yako fungama ya mabeto ya malam troisième mai ya mabeza la raté troisième mai ya mabeza raté il peut aux anango mende kangi parce que au monde liso et ça la suko sans cet élément l'iswana et ça la 16 parce que ils allaient alors on a 16 corps divisé na 8 corps. Alors les ceux qui lisu et térique fungami okomi komona bandoki. Ceux qui lisu astral et fungami okomi komona ba démon. Ceux qui lisu mental et fungami okomi komona na bassin to ba ancêtre ba kimbangu ba Moïse. Ceux qui lisu atmik et fungami okomi komona ba extraterrestre ceux qui les bouddhiques et font comme on a ba ange donc il y a des alors par rapport à dimension ceux qui les sous christique et font au coquille comme on a réunion yo c'est quoi des ça les manalo la na li felo ba benga kango polyvoyance mais ce que comme les pasteurs bazali alors na connaissance était ba alors bazali quoi les ça la ba déchet à connaissance a monter lango les gablo nae a komi ko ali kosa ba les ndemi na ba méthode wana parce que na les koki même ko ali bimiso bil na zolo bil bino tout bon mo nyango bil mais en réalité ezelango elokote soit alors na les bimisi papillon c'est-à-dire na créer des papillons na cerveau na bino mais en soi papillon yo alors azate wana zalango véritable spiritualité te wana zali ba biloka bana maternelle mais enseignement na li pesaka ezali pona moto esprit na essayer développer azala capable de commander ba ange na ba esprit supérieur Mangambizali. Et maintenant, tu n'as pas de étoile. Les aranines ou quoi, étoile. Baïba une étoile, nanga. Baïbi mon étoile. Étoile les anini. Et puis nini, baïba moto étoile ya vinaï. Premièrement, les étoiles les a programme. De même que le gouvernement nyonso et sengeli bazala na budget na programme à gouvernement. Moto nyonso aussi azalak avant na noyana planète Terre réunion moko e salemaka na troisième monde angélique babengango bina oyo ezali dirigé na ange Tsafkel oyo ba bita ya monde wana babengaka bango ba trône soit ba 24 VR ba oyo bazali ba seigneur ya karma na ya dama c'est-à-dire ya malamu nyonso esengeli yela moto na lore mabe babengi bango ba maître destin. Alors bango soki projet ezali ke no batinda molimo sikala mokili bako ale fanda bali créer déjà traçage à vie na yo comment ko vivre na mokili na espace bazua ngo bakangisi ya ngo na kati ya météorite moko. Parce que étoile to mona ko ezaka ba mabanga bakoti si vi na yo na kati ya li banga programme wana molimo na yo pe efandi wana na kati ya li banga alors ali bali ntango alors na kati ya zodiac moko peut-être poisson verseau bali pesi date yo esengeli
papa na maman moko bo sengeli ba sala rapport sima ya 7e jour molimo ekotaka na kati ya fœtus. Alors ale sima wana komona molimo ekoti na kati ya matière déjà ezali alors na programme nango moko déjà bien établi. Étoile wana corse nango eza likolo, corse nango pe eza pe na sexe na yo. Bandoki Jésus abotami baebi vi na ye noke bamonaki batalaki likolo bamoni étoile. Bamoni programme ezali on dirait vidéo na libanga na bamoni vine nyonso dessiné. Mais ndepona ba modifier vi na yo esengeli ezala na code. De même que téléphone nyonso esengaki ezala na code. Alors les codes wana efandaka na sexe. Alors ceux qui ba force du mal balingi ba contrôler vi na yo bakoki alors ba les masisi na kalti na yo kindumba. OK yo salaki rapport moko ozui préservatif au bois qui na kati ya tel wana. Ezali alors aller na ba loge satanique mais ali tout sous ba somba ba préservatif utilisé na bandumba to alors na ba hôtel. Ba koki ba zui kaka sperme na yo. Ba koti sango na kalibasi ya ba invocation soit alors na laboratoire na bango ba décoder code na yo ebimi ba décoder étoile na yo astral. Par là alors ali bakoki alors quoi les ba chance na yo ba tsinzango na 4e dimension na siamai na banque centrale moko ezalaka wana oyo yo ezali gérer na Lucifer jo azali premier ministre ya Lucifer. Alors ali banque wana Maison Blanche moto alors bako zwa ba chance na yo oyo bako ale pesango bato bakendaka koluka mbongo pa banganga soit voyager pa banganga chance na wana Maison Blanche Maison Blanche on ezaka na sama wana alors na li pesango kaka kombo pona bozwa idée alors ali bako zwa sko alors ali ba chance wana alors ali bako livango na ba cellule na bango na ba loge nini alors ali banda ko zali ko ali tongama na ba chance ya ba sperme wana bato alors pour maman kutu nano esilete pona mama osaleli bande génique ozui obwaki a na fulu sans que on prononcer ba phrase ya prière ya protection muta puso ye azui ezala alors na bata puso misusu bata ba loge noir bali pesa bango kaka mission ya kozwa ka ba lingette wana bakangisa ngo paquet alors comment na moi si comme na ba trouble na règle ménopause na 25 ans a combien l'heure na ba problème beaucoup compliqué wana na no. Deuxièmement grâce ya ba femme de nuit na ba mari de nuit ba koki aussi alors quoi les décoder toi na yo. Troisièmement aussi grâce ya masturbation moto alingaka mingi komisi bilisa ye moko azali kwa la film porno akangi miso azali ko imaginer moi si moko soit mobali moko yo a kokaka kolinga te na vie mende alingaka ye abandi ko imaginer azali kwa sala rapport na ye nzoka nde dès qu'a créé bon a invité moko ya ba démon to démon yo bazali na famille ya lisanga ya Lilith Lilith oyo azali reine mère ya ba mari de nuit na ba femme de nuit. Dès que on imagine alors nazali ko visualiser François nazali ko aller ça un rapport poso yo imaginer zali à François mais de quatre nango zali démon moko Lilith. Alors comme alors aller sangani na makanti parce que ko aller jouir et dès que jouir il y a ce que azaki moi si azuizemi akobota bana na monde astral inférieur bana wana bakoki kozala comme ba miselekete comme ba monstre rôle ya bana wana ezali kwa leso kipena papa na bango soit na mama na bango bako so kipena yo ndenge nini bakozala comme ba démon ya bonus ba les démons personnels yo Satan même ayebi bango te ba démon wana yonde mu donc sengeli balia bakolia nini bakolia ba chance na yo
bakolia yoka non alors maman bango zawana papa bango pe zawana yo oko gérer te yo nde okozala kaka victime bakolia nini bakolia yo santé hémorroïde moko esila raté zala leur bakisa ndenge bakolia nini ba règle douloureuse moko esila raté ba infection moko ko alors contrôler puis alors bah fatigue moko contrôler ba copé zéro simbate tout est commis bloqué donc c'est ngeli ba se nourrir alors ba benga ka bango ba larve na ba scorie. Puis alors, mon compte, il y a des moyens expose à étoile, n'a pas de salité. Place n'y a pas de salité, alors on a des scories, donc des mots et des fanda. Puis alors, les démos, on a des aussi, alors quoi influencer étoile. Au sur la rencontre, bien té. Vous allez aller ça là 2 jours, 3 jours sur l'été. Normalement ça les conseiller avant que là les seigneurs sur la partie intime na yo. Nis na yo na sexe. Parce que nis na biso soki to lali et zala kana flamme moko ebima wana énergie divine moko ebima wana. Ya wana alors et ça là que no ba ndoki ba bima kana nis. Alors, ceux qui ezali salité, comme alors énergie moko ebima wana ko taper wana, ceux qui ezali salité et ko attirer ba mauvais esprit et continue nice et fandi yo na plexus solaire, c'est-à-dire na libumu. Parce que ba attaque nyonso ya ba force di mal fanda na biso na libumu. Avant na nous se matérialiser na nzoto na biso to na vie na biso. Donc c'est là alors na ba méthode ebelo yo et toi la muté koki ko les avait exposé. Mais aussi alors pour na quoi les protéger toi na yo singeli o keba na makambo yo na lobby o kolisa vie na yo ya ba prière o kolisa connaissance na yo o kolisa aussi à étude ya charité koyeba ko alikaba koyeba ko alikaba to moni tabita kufi ase kwa ki parce que basi ana babi non pire akufate parce que banai ko alikaba Pierre Abel. Alors Seigneur, kuna ndenge nini ni boale tala na livre des souvenirs. Tala muta sale malam aussi malam na yo pe salaka et koki aussi quoi les sauvegarder. To ale na yo aussi comme ngalo na saka considération moko babino. Moto normalement il fallait kufa banda kala mais comme salaka ba malamu yangwana ba ndoki ba koka ki kwa les oies vinaye rapidement donc parmi ba méthode nanzela aussi mutu ba ko zoe pétoile to na mutuka to pe na rosolola ka alors allez na mutuka ezali okuto même ata alors na gaz carbonique donc oyambi moto moko na ndako ndoka nazane ndoki lingia mfute ya beti gaz atikeli solo wana ko be kaka ndengo yo doki kaka solo wana vina yo nyonso komi solo magambo ezali donc bana tala jalisa na dobi na tebino dire bana meme na kati ya balu soki sentir action moko esengeli kako déclarer maloba moko na motema na yo na telemi action nyonso négatif yo ka wana na nyongo se bale beta bagazbu toka ndi ya faut te mettre examen de l'état moi na moka nzoba wana ya ye musala baninga bazali ko le koma ye kaka bagazi sima na na examen admis lauréat baninga nani alors babina donc a balusi ba cote parce que quand alors étant dans leur exactement c'est là alors la méthode il est réel peut-être la force du mal peut-être aussi au fandi na donc ngala zando ki na fandi na kits na déclarer na les tiki piège na kits yé pour fandi na kits on a tango telemi tiki ba chance na kits donc alors les méthodes c'est délai fallait un peu. Voilà l'autre photo na Mimoko journaliste qui ndé kotala artiste mo mboka na biso akoti na ndako na ye bazo solo la amoni pese kolo ndako atindi invité mopaya visiter abi bomelanga pese wana so ndeko na pele kwa yebaki mama kambango mo spiritualité mo muke abité yomo bomai alors menga na tuna bi boma pese wana zo bango bomé poani et par après bato ba ko betali solo babi ketaki soka bomaki pese wana nga bo mutu moko na famille là bon c'est vrai et lo ka bongo mutu ina ndako na yo atinde po bomelo ko boma est-ce que ça na ngoma bete oui alors
diable a réservé ezali aussi alors est possible moto aussi a koki alors kabeli ombongo mais moto nyonso a kolia mbongo wana ba chance na yo ekeye pana ye ba chance batone ekeye pana ye yangwana ezala moto soki a kabeli ombongo yangwana la Bible dit prier sans cesse bali pasteur bakanza prier sans cesse là si alors boale quand même ici comme boale c'est kaka kwa les prier non chaque loko isengeli yo sakali kolonango parce que malobeza pouvoir na l'ordre mele qui se dek verbe ezali pouvoir ya base parce que tout le monde na apocalypse balobi moto moko matina cheval la pembe na monorone ezaki na mbeli à deux tranchants maloba na yo e koki ko bénir pe ko aller maudire. Voilà, donc Maître Avatar na Peshimote na Ndekonabiso le président Claude Ndombasi à tout à la biso mon apote à Kalakala et sans oublier ma bis qui a papa social na Bosanyote maréchal surveillé c'est un restaurant Yolozo na Kata Dallas Jérémy Kululo sommet du Canada monté ma SPV la patronne la force de so rapide à tout à la biso Chris c'était mo le fiti c'est dit que tant road à BMN Français de France ainsi que Bandego tout pour ça confesse une émission de millions de chrétiens. Alors Maître Avatar tu es kalamingité tout ça là centre médical moko et oyo au PC gratuitement pendant un mois bandoko besoin traitement offert et ça lit bien et mais quelque part aussi bandoko muso mo bangala bango pe ba médecin que ba médecin occultiste bazali ba docteur occultiste mais avant tout nous to pesa normalement li solo il y a centre médical wana et zanenge nini alors toujours comme ezali ya kosunga bato centre moko ezali ya marche centre médical fondation Jésus des grands chimistes dirigé na dor ta koko oyo azali secrétaire terre na ngai alors centre wana parce que omoni boale kendaka au hôpital bikendela kendela te parce que naba médecin ils allaient alors naba oyo bazali ba agent ya diable yangwana alors mpona ma waya batu au hôpital ils allaient créer pona ba premier soin batu ba ya traitement pendant un mois gratuit aussi alors nazali aussi alors wali 5 alors na bateau yo bakoki alors ko équipé un hôpital wana na ba matériel ya pointe pour alors aller songa bateau bazali aussi les bienvenus parce que ceux qui ont sali malamu il ba keno ba 24 VR ba comme akango na livre des souvenirs ba ko zongi selo malamu. Pourquoi alors on a laissé intéresser mingi na au hôpital parce que ils allaient alors un médecin moi les tous peut-être alors aller nzogia soigner yo alors aller na loge na bango basengi que na memela habiso ba plansata ya bana parce que grâce ya mon tolu ya mwana bakoki alors quoi les contrôler aussi destin na yo complètement okendaki au hôpital moko yo batama be bazaki na kati oyebi kota alors bakundaki motolo ya mwana na yote motolo wana ba memi yango alors na loge satanique alors les bako contrôler vie à mwana avant même akola ba ebi vini comme quoi les alors les baby si déjà malamu nyonso ou koki alors quoi les alors tandis que Satan pona ramena ye ezala makasi azwaka batu ya mayele alakisi bango ba mayele ya mabe pona bazwele batu côté ya nzambe aussi tokoki aussi alors quoi les loka batu ya mayele to lakisa bango mayele ya nzambe comment docteur a soigné yo physiquement si malango a commandé ange Raphaël pour alors à soigner spirituellement pour nos bika yangwana biti ya centre wana na les sali alors biti ezali ya ko faciliter alors ba guérison puis alors ya ko combattre ba nini pratique satanique yo ba loge satanique bazali ko aller tangisa ba nani yo d'or terre que non ceux qui soigner batu isengeli batu ba
kufaka peut-être 20 na hôpital na yo par mois. Ce que nous avons c'est ce qu'on a alors na salle sel que non to aller encadrer ba minganga pona donc baminganga bayeba pe anatomie spirituelle. Ceux qui ont soigné mutu physiquement, spirituellement au soigner pe ndenge nini parce que nzota mutezala alors na ba point vitaux. Alors ça na adage moko de bakaki non pour na soigner corps très bien et c'est lui soigner na no âme. Maladie nyonso e bandaka na esprit ndeko nanga ndiomoni nyonso eza e bandaki na no na esprit. Omoni pona basa la tableau e bande wapi akanisi idée pona basa téléphone e bande wapi idée comme tout e bandaka na idée tout aussi e koki alors ko aliza la guérir na idée alors yango na biti ya centre wana ya hôpital ezali ba infirmier yo baza wana parce que ezali na ngonda nukaka moaleke donc nga alors na les sali impa comme alors les alliés pour na batu nyonso bakoki alors ko ali ya puyango bakoki alors donc aller ko ali les booster yango na ba matériel tout parce que ezali na commune Selemba wa veni bo senge quartier Libération. Il y a venu Bosenge numéro 26 référence Bel Air. Comme secteur wana eza reculé. Batu bazali abandonné. Ba centre ya hôpital ezali kuna te. C'est pourquoi centre ezali kuna pona ku songa batu. Alors nga alors naza pasteur te. Nga alors nga zwaka bama bonzate donc oyo nga nazala ngo yango na alors nazali ko aller sacrifier pour na bato alors aller bato ce que c'est alors aller ba les soutenir centre wana oyo ezali na 1 mois ko bota ofele pour na alors ko aller veiller na ba plan sata ya bana mama tango boti saka likola mo ali tolu ya mwana na yo pour na mwana ba yibe motute osaki donc docteur akwali sala bongo mamo boti mwana osaki pona bana fitir basa la leur na ba chance bela alors les ba les subir biloko peut-être bisoto sibi sate peut-être destin na yo ezaki osala bonande kaka pona litolu ya pamba dorter wana ya misala mabe soit motolu no babwaka yango kaka bongo ba demo batindi banya oba gibango donc ba ndoki batindi banya oba pindoli yango après ba saki nango destin yo e bébé yango na alors ezali concentré pour na ko bota donc que alors soki to les alaki na bakisi ngaki ezala fele mais de comme bakisi na nous vraiment zate donc service kaka motezali ofele. Voilà, merci Nabandeko Bota la biso Kobo Salate adresse des alibons na quartier Libération avenue Bosingue numéro 26 la commune Selemba ou référence Bel Air dans Bandeko ya monga fula docteur Yangoyo donc pour na ba détail misusu bokoki kobenga numéro de inter alors pour na ko appuyer bokoki bo ali bekinga soit bo bengi docteur oyo azawana pour na alors to les sunga bato yo bazana kwe wana vous le savez bato ceux qui basali ba hôpital balanda kango donc bali taka koto yo bato mbongo bazali mais de biso to ali tango koto yo bato bazali délaissé parce que pour la de Bible la foi sans œuvre est morte. À quoi bon alors n'aller te yo bonga na bonga ma to ki alors ba acte moko ya ko sunga bato ezate et numéro de docteur ezali 089 25 029 06 089 25 029 06 soit tu bengi na numéro nanga 081 611 867 soit 89 64 72 798 docteur Wazali affecté wana Coco
Voilà un peu. Donc, bit ezali. Donc, pendant un mois, Kobota ezali au fele, bateau, baya. Puis alors, bateau, balinga alors wale sunga. Bo ale tala ba dimanche yangwana alors na le tinzi ba dimanche yangwana ezali nanu na niveau. Tala nanu na le niveau nanu déjà na le tiango fele bongo soki yo o ale matisi yango niveau. Bateau belé bakubika na sima na yo. Amen, voilà, merci. Et Ndoza Musika, Kobo Sanati, Bengana, ba numéro ba autopé tout à l'heure. Et Kobo Sanati, suscité, si vous en avez des Kinshasa, Bengan de Gona Tinen hôpital, les gens ont qu'à la cour. Donc, mon foule Selimba, Bel Air, Kokeno, Selimba, on a un bandal, donc Selimba, le niveau à côté de mon foule. Et pour terminer avec toi, Maître Avatar, Nini. Comme bassine ou docteur ou un pour que tout ça n'aille. Bon alors, Nalinga qui aussi alors n'a signalé États-Unis, Londres, Suisse, Europe, Mobimba, Canada, Afrique, Mobimba, partout Landa. Conférence qui prévue pour les 1er juillet na États-Unis, na Arizona, na Phoenix. Alors, il y a un groupe, il y a administration, il y a fondation, Love Children. Alors, dans les 8 décisions, il y a quoi reporté conférence. Pour la conférence, il y a 3 jours, mais au moins il y a 3 mois. 3 mois, alors, il y a les signes à la conférence, il y a mon aîné. Quoi aller enseigner Batou, comment alors quoi aller na profondeur, c'est malango na ko enseigner peut-être informaticien, comment alors quoi les alana contact na extraterrestre grâce à machine à PC na ko ici cliquer. Donc alors comme alors les élèves doivent aller na enseignement moka makasi yangwana to le bakino et sengeli biloka bien to lambango mbangu te to les lambango malembe pour nous à la conférence moko ya nene. Donc conférence il y a les premiers, les 2, les 3 qui prévu na Phoenix na Arizona ils allaient reporter. Merci na présidente ya fondation sur Love of Children, Madame Baya, na équipe Nyoso famille Amina pour la organisation na projet bazali ko s'en charger. Merci à toi aussi Diana, Mohamed, maman na Israël et puis na papa na biso américain de PC no moto na les États-Unis à exception par Rosala. Et pour terminer basini ba médecin to docteur bazali na occultisme. Alors, si nous pouvons déterminer docteur ou azali na kati ya occultisme, normalement yo moni banganga bazalaka alors na basini na bango extérieur. Mende nganga en cravate pour nous dire baye singlo za lasko na 3e mai allumé. Bon, comme bato bazali sko na 3e mai allumé, au moins bakoki ko se protéger. Bakoki ko les zoba enseignement. Bakoki ko aller faire ko la spiritualité en profondeur parce que dans monde ceux qui bundité bako bundisa yo, ceux qui ont résisté te bako buka yo, ceux qui ont provoqué te bako provoquer yo. Donc alors parmi basine na ko yali c'était kakade. Alors première signe ils allaient aussi ni docteur azali ko aller soigner yo si manango ensengi yo peut-être ozaki moi c'est que non bo aller passer rapport wana alors c'est dit déjà dans les signes négatifs. Alors il y a des alors na ba docteur mais sous ba betaka patient na anesi désir ça bazali dans des garçons sont à l'essayer au sodomie pour alors abimiso alors ba les chances. Donc c'est là alors na ba signe belo mona kaka bando belaka okenda hôpital ana simanango tango zongi boye donc vino ngombala moko ebeba oh allez yebite na kiso docteur wana pesekio a déclaré ni tango zaki na si anesthésie asala kinini. Alors il y a toujours là dans les Bible dit mon peuple
péri par manque de connaissance. Comme Satan, azwa bato ya mayele abakisela bango mayele na bango mape. Pourquoi alors les pasteurs bazali kaka ko bandela kaka ba manteya ya bongola mutema consolation oui. To boy te bongola moale te mamende sengeli aussi alors to baksape connaissance pour to se protéger contre ba acte wana ya wana lito na zana ngwa mais mamende peut-être bato ba ko comprendre kango na retard parce que bato mokili ba comprendre ka makambu kaka soki mutana ke ya kufi alo bakabo simango alors ba komi ko luka ba chef Yves yonde muto zaka na ya lo baka nini ko peut-être njope kokyo basi mongo na yangona pe bakimbango ba Jésus ba Bible ba modifier kimbango ba changer nango ba leur ba histoire. Pourquoi? Parce que dès que y a un avatar azali to aller zoake kaga moto alors comme alors toze moto alors c'est quoi ce qui a qu'inde ce qu'on valeur moto et bima kwangano comment na moto zaki malade bazali ko équiper njete tango akufi ba ye na ba tapage ba mbongo ebele. Pourquoi? Batu ba comprendre kana retard mais yo moto zali ko aller landa ko aller comprendre na retard. Merci. Voilà, merci dans donc. Les alliés près il y a quoi aller ça là ba conférence partout beaucoup bengi ça les alliés 20 alors nazalaka alors na ba condition te bo les bengi singa partout na kokia alors quoi les fonds la bino makambo nanu matoyi ndiokate. Merci. Voilà, merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de votre grande émission que vous aimez beaucoup, la Réalité chrétienne avec Yves Pan. Donc, merci à toi, Reskang Lesibo pour cameraman, ainsi que mon ami, mon confrère de tout le temps, John Fomba Kachak. Le chaîne Congo pour mon botte. Rafungin le boss américain et n'a pas noté les cordons qui assirent, ça j'ai bien, et sans oublier les cordons. Papinginama ou na bosanité PDG Wanzila au depuis Angola et merci aussi na ndekonabiso to benga nani maréchal surveillé c'est restaurant de l'Ozo na kata Dallas wana et na bosanité Guillaume Tisoka le posé tout le monde na kata États-Unis maréchal surveillé c'est restaurant de l'Ozo na kata États-Unis encore merci et numéro de téléphone pour que tu suives ça na papa. Facebook est Jean-Pierre Manzolo. Pona kwa li komelanga singeli kwa li komelanga na WhatsApp na 089 64 72 798 soit 81 611 867. Voilà, merci. On se retrouve prochainement sur notre TV. Merci, bye bye.